En tout cas, merci à votre bata. Je crois que les lots, bazomon a bimi les lots bidon. Il y a 5 litres à makila maïsou. Oh. Makila maïsou parce que les sangs des raisins existent. Babenga na verset mon Bible dans Deutéronome 32. Ils ont bu le sang des raisins. Donc makila raisin c'est la makila. Donc évidemment 5 litres à makila maïsou. N'est pas que pasteur Aimé Kumba Goya. Donc pour tout ça le débat un peu sur makila maïsou. Oh nini. Oh eza bidon, il y a 5 litres à makila maïsou. Oh, de même makila maïsou. Na même pena makila maïsou donc. Oh. Makila maïsou donc avant toute bande émission, je crois qu'il y a sopango pour sanctifier place oyo, a sopa pe likolo, mais je crois que tant que ça débat, mili mo abe kozalate. Ou encore ba pasteur pe ba kuraka na makila. Donc makila maïsou. 5 litres mobimba. Et makila maïsou. Makila maïsou. L'homme prudent voit le mal de loin. Makila maïsou pena 5 litres. C'est quoi ça veut dire quoi? Mais quand on explique ça non. Kasi tant que ça mbela makila maïsou sopa na biloko olia. Makila maïsou sopa na wa e sanctifier ndako. Makila maïsou e sopa na na mbetu e sopa na bisika na salaka. Makila maïsou e sopa na langa nzoto mobimba. Olo sopa makila sopa yango ko yango na ye nango. Je crois que comme sopela ngo nzoto mobimba. Et ko sala biso malamu na mkoto sa débat. To comité na niveau yo. Te photo comme na photo maka babenga ba manuel didactique hein. Donc to ça le loko. Makila maïsou wana do makila maïsou yango aussi. Yango pena na yango pena na yango loko. Et ça l'a effet. Et ça l'a ba effet na total ba effet makila maïsou. Ça va donc oyo we na evanda. Evanda déjà awa donc mokolo mutako yaka ka ko sopango wa likolo ya L'homme prudent voit le mal de loin. Tous appels dans la Bible parler par doctrine. N'est baptême, ils ont problème doctrinal. Kobongo la motema, ils ont problème doctrinal. Imposition de main, ils ont problème doctrinal. Résurrection de mort, il y a Christ, ils ont problème doctrinal. Puis jugement éternel, ne pas battre à cause de battant bassine attend de la femme abbé. Ils ont un point essentiel dans la doctrine. Ils ont un pilon, un jalon fort il y a doctrine. Donc, ils ont des hébreux, je crois bien, hébreux 6, laissant les éléments fondamentaux, attendant ce qui est parfait, Banikotanga, le semence est vraiment, c'est-à-dire, moto avant, les canabatem, Fabongo la motema, Atiki Misala Mabe, Aleki na batem Mamai, au bande comme Suba Boya Kabatem Mamai. L'homme prudent voit le mal de loin. Koboya Batem, ils ont refusé ce qui est juste. Koboya baptême, c'est l'ingi olbake ozaka na masumu na yo parce que le baptême de Jésus c'est pour le pardon du péché. Donc motono son azu baptême était aza non pardonné. Donc il y a besoin de doctrine ya malamu, motono azu baptême ta ku oteate. Fa fana na ba ayoko la makambo nzambe. So do baptême on peut se foka ya mai. Oui, baptême ya mai, baptême pe ya mai na piscine te. Na piscine te ba baptême mingi zo pesa na piscine. Je crois que to kolobanga ça ba fausse baptême. Baptême pe ba ko baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit te. Bako baptiser pe mutu te ndenge nazomona mikolo au nom de Branham. Bako baptiser pe mutu ndenge wana. Oui oui, nazana ba image na mona ki bazo baptiser ba au nom de Branham. De bako baptiser pe ba ndenge wana te. Baptême lelo kombo ya Nzambe e bomba maki parce que le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba pasteur rebelle ndenge toza bo to bali basi ba mi sekate. To bali basi mi sekate. Yo yebi ba tupe ba misali ba bishop ba archbishop. Ba bali pe mi sekate. Ba mso ba bali basi ya bato. Ba pasteur ba bali basi ya bato. Même na mboko to yebi bango. Bazaki na mboka mo kingandi lemtu na Mali suki na Benin suki wapi lelo awa ba bala basi ya bato bazali. Ah bon? Oui bazali. Alors c'est-à-dire ceux qui moto alingi à la tatoge. Premièrement, il faut la tatoge ya pembe à respecter biloko nyoso wana ezalaki na elamba souverain sacrificateur. Moko izangate. Il faut la taper bilamba mwambe. Soka moko izangi, c'est-à-dire à bebisi libeko nyoso. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, moi mon Dieu c'est Jésus-Christ. Biso na bakimba kisoza banzambe mon côté. Biso na ba musulman, on n'a pas le même Dieu. Ba musulman nzambe na ngeza Allah. Bon nzamba za combien muki? Non. Nzamba za moko dans le vrai sens. Mais ba enseignement au bango batea, ils appellent banzambe. Donc banzambe bazebele, banzamba mpungu bazati. C'est quoi ya frère za wapi?
Hein? Il y a vrai hasard dans la compréhension des Écritures. On doit comprendre makambo et komami. Au moni papi gen faut sambela mingi so ngo tanga Bible atando fandi yep sanzambe fongolanga esprit na comprendre les Écritures pe misérable. Parce que Jésus a kotama na ba apôtre. Ba comprendre les Écritures. La Bible dit Jésus leur ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures misérable royaume. Écriture les a na voile. Faut ba longo voile pour comprendre makambo za na kati ya Écriture. Au moni bato Joana c'est toute une doctrine aujourd'hui, une fausse doctrine où les Jésus place na kati ya église ebele. Pourquoi batambola kana bangonga tene ba super secrétaire bazako tambola? Pourquoi batambola kana ba fruité? L'homme prudent voit le mal de loin. Nzamba sa métaphène na sacerdoce wana. C'est-à-dire mutu nyoso azola talelo elamba ba souverain sacrificateur. Mona mutu mso achepe moi col moko muka po ba respecter. Col pastoral. Batu nyoso na bazala libunga. Batu bazala ba col pastoral. Bango nyoso bazala libunga. Bazala libunga. Lelo elamba ezolo baso eloko te Paul aketabi mutu soka zola telamba fala telamba correct avec pudeur modestie. C'est la mobile et la moisi. Bateau ne se balata randingo wana. Bazala libungi, c'est vrai. Mais est-ce que ba yebito ba yebite? Non, ba musu ba. Est-ce que ba tanga rapé Bible kaka oyoza na ngoto to ba tanga Bible te musu? Non, ba musu ba yebi. Ba musu pe ba yebite. Donc ba si ba kota na bono banzela. Ba o ba yebi, ba si ba kota na banzela bo occultisme po ba camoufler occultisme. Tanga ka ba symbole, tala ka ba symbole eza na ba biloko na belé. L'homme prudent voit le mal de loin. Mobali na mwasi ba komba pasteur. Couple pastoral. Or, bisika nyoso ba couple pastoral ezali za ba fausse doctrine. Intérêt ya bato basala ka couple pastoral ezala kadini. Église elongwe na fondement église. Église est comme lokola une compagnie familiale. Église ebeleza ba église te za ba ONG familiale. Eza lokola komba eza fondation familiale. C'est-à-dire ba consacrer mutu moi na mobali de père que ceux qui mobali a koufi moi ça ko remplacer. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce qu'on fait dans la église, des gens moni na église, bâti quitte à pasteur liboso. Voilà, on a tout un peu le quitte à pasteur. Ma passé pas dans la bâti quitte à maman pasteur liboso. Il y a pas qu'église on est à Satan. Bandelo go le bien pardon. Dans le biso ko moni quitte au mon église. Bâti quitte à pasteur liboso. Bâti quitte à maman pasteur liboso. Église on est à Satan. Ma passé pas vendre à liboso. Afin de liboso c'est église à Satan. Nzamba za na kati église on à Satan. Il y a Satan pendant Satan parce que Bible c'est cette église d'Asie. Tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Mais ici quand nous fandi eza demeure il y a Satan. Mais église hebreuse ba demeure il y a Satan. Pourquoi na lobi ndenge wana? Pourquoi na lobi ndenge wana? Omoni l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 9, verset 1 jusqu'au verset 4, à l'Obibo. Est-ce que Nazan a droite, il y a combien de serre, le cola moisi, le cola Pierre, le cola Cephas, le cola Barnabas. C'est-à-dire, Paul a qui marié, mais Pierre a qui marié. Paul a qui marié, Barnabas a qui marié. Mais à Zobenga moisi à Cephas, na moisi à Barnabas, ma sœur. Moi, si un pasteur, azana stati moko terme qui na kati église. Moi, si un pasteur, aza ser oyo azo bunda pona salut. L'homme prudent voit le mal de loin. Moi, c'est pour percevoir na foi ezalaka facile, ezalaka difficile. Si koyo kozwa moi si ko tia ye liboso ko élever en dignité. Wana ezaba ONG ya bato yango to benga yango doctrine na Nicoleta la soko moni kaka na kati église omoni mwasi afanda liboso pasteur ava liboso lokolo eza doctrine na Nicolaite yeba ke papa wana komona ye papa Nicolas mama wana afandi liboso komona mama Nicole baza bato ba epona ko dépouiller bato mbongo tala na peso ba exemple tolanda awa interview na France 24 sœur moko azaki na mwana azobela ba memi na église aseka mbongo muke bazo singa po bazo ngise makila ba komi kuna muku na sambeli pona atiki muto na kei po apesa ye mbongo ba traiter muto na ba pesa ete mwana na kufa.
L'homme prudent voit le mal de loin. Ne va pas ça un vrai pasteur. C'est que dans la fausse doctrine, ils ont l'église oyo, ba fandisi, ba famille. Oui, bon, n'abi que les qui n'angai Micheline, Anzambe alimsanga parce que zo pikisangai na loba kombo ya bostra na ba mais comme je ne peux pas m'échapper parce que ça va réalité vivre na poto. Alimsanga pe na supporter na pour la vérité plus fort que nga moko. Eza lokola mwasi ya ba me konenga fanda ka liboso. Est-ce que mwasi wana ko fanda liboso? Il pas fanda liboso. Mais oui. So ka fanda na ebite mais ba information na zana. Afanda ka liboso. Mwasi ya nani? Ya mutabino Marcelo Compassion. D'ailleurs alobi ke nga nazalaki atala ko ya mwasi na ngai. Oui, il faut que pesa mambo ba na église. Na église tango toyaka na église toyaka koyoka kombo ya mutu moko Jésus. On a besoin de moto na voiture te, on a besoin de mwasi, on a besoin de mutu moko to kumisa na église et à Yesu. Amen. Baninga tango kokie papi ke metolo bela vie papi ke metolo bela vie. Moi je suis au parole. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni ko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotika la kozala moninga na yote. Papi gen tolo bela vie. Mister Siatoul, nazalaka moninga na yote. Papi gen tolo bela vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi Gen, tout le de la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen. Nazara Mounina na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa pour faire des Frenchman. Papi Gen, tout le de la vie. C'est Nazara Mounina na yote. Est-ce que Nazara Mounina na yote, Papi Gen, tout le de la vie. Azalaka, Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen Tolobe la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen de la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo broso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname,
poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à l'Ost et 15 Estrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Yuniché Banzé, la fleur du jour. Yuniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Allô. Oh. Ouais, yo pas d'accord. Ah ouais, là on a biso. Eh, yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Mais ah ouais, chez maman Yuniché Banzé. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça doit compéter. Bino moko bomoni chez maman Yuniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Topesi binombote partout, beaucoup disposer encore bâton, Yakolanda Bisso, Lissou Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabino, merci surtout Naba abonné Nabiso. On a invité Batonio Sobo continuer à s'abonner massivement. Nulle part ailleurs. Voilà, Tolobe la vie officielle au Yabino. Lélo Naza a un réel plaisir Yakoyamba, encore une fois pour Nabino, le docteur Jean Ngongo. Léon Oyambaye parce que Tolobaki Tango Koki Oyo il faut Tobanda Toko Tasiko na enseignement na ba enseignement. L'autre lobela sur les fausses doctrines. Makambeze belé au photo lobela lelo. Bogoyo kabino moko le docteur Jango Ndenge akopanza. Donc benda penza télévision, zo pena ba casque tala matoino po oyo kabiso bien lelo. Lelo bena fo yo kabiso. Washington, grand pays Dominique, merci Nayo. Émile Bamba de Zurich, merci. On a une grande équipe. Nazan graté autant bango parce que sans bango dans moi mingi. Platini Chipamba, merci Nayo. Jerimbo Mana Canada, merci aussi na Didier Yi. Mikolo yo Tozo Bengaye aller-retour. Karambongo, patient Ilolo, merci Nayo. On a bazapena base. Nous, le docteur, tout cela comme ça, tcha commentaire, tout na, nous avons besoin de tout na na sewana, à vous attendre par autant gango et puis prochaine émission à vous répondre. À tout bandi d'enseignement. Docteur Jean Ngongo, bonjour. Bonjour. Boni. En tout cas, ravi à mon encore papi Gen. Tout la belle vie. En tout cas, je le makamba vie. Le makamba vie. Nzamba pas mon l'équipe non mobimba.
na musala muneno bo sala parce que toujours sur ma téléphone peut-être pe depuis na bandi ko salela nzambe na France na ba téléphone depuis na belé le quoi depuis na likina tout le bela vie. Amen. Dans partout je crois que bandi ko pe ba Hollande, bandi ko so bien na Brésil, on soit bien en Allemagne, aux États-Unis, donc un peu partout. Je crois que tilenga audio moko yo na loja. C'est que tout le bela vie est côté et que musique. Parce que mon dit batu belé ba na besoin batu bazana nzala ili lo banzambe. Ba kongola bali ma nzambe trop mais ce que ma beza que ba yo kama be. Moni yango wana moni à travers yo so pour lancer appel na ba pasteur nyoso, ba apôtre, ba bishop, ba docteur, ba o ba ko yape ko ba évangéliste, ba banda pe ko leka poto yambaka ba on peut to sola rabo. En tout cas, merci à votre banda. Je crois que les lots, on a mis les lots bidons. Il y a 5 litres à Makila Maïsou. Oh! Makila Maïsou, parce que les sangs des raisins existent. On a versé mon Bible dans Deutéronome 32. Ils ont bu le sang des raisins. Donc, Makila, raisin, c'est la Makila. Donc, dans 5 litres à Makila Maïsou, il n'y a pas que pasteur Aimé Kumba Koya. Donc, pour tout ça, le débat un peu sur Makila Maïsou. Oh, Nini. Oh, ils ont bidon. Il y a 5 litres à Makila Maïsou. Oh, de même Makila Maïsou. On a même pas Makila Maïsou. Donc, Makila Maïsou. Donc, avant de bande d'émission, je crois qu'il y a un sopango pour sanctifier place oyo. Il y a un sopapé likolo, mais je crois que tant que ça débat, mili moabe il y a ou encore le pasteur peut bakura na Makila. Donc, Makila Maïsou. 5 litres mobimba. Et Makila Maïsou. Makila Maïsou. Makila Maïsou pendant 5 litres. Ça veut dire quoi? Mais quand on explique ça, non. Quand si tant que ça la Makila Maïsou sopana biloko olia. Makila Maïsou sopana wa et sanctifier ndako. Makila Maïsou et sopana. Na mbetu et sopana bisika na salaka. Makila Maïsou et sopana langanzo to mobimba. Olo sopa makila sopa yango ko yango na ye nango. Je crois que comme sopela langanzo to mobimba. Et ko sala biso malamu na mkoto sa débat. To comité na niveau yo. Te photo comme na photo ma ba benga ba manuel didactique donc to ça les locaux. Makila Maïsou wana do Makila Maïsou yango aussi. Yango pena na yango loko. Et ça l'a fait. Et ça l'a ba fait na total ba fait Makila Maïsou. Ça va donc oyo we na evanda. Efanda déjà awa donc mokolo mutako yaka ka ko sopango wa likolo ya isika tozo salela peut-être ko sopa ba wese peut-être penzela eza salité pour mata milimo we bazali a sopango mpe partout pour bisika ngo la sanctifier. Ok, c'est bon bien. Ah, na si tozonga la mopé, tozonga la suka. Oui, na suka. To banana l'enseignement, oui na Makila Maïsou. Alors, ozoko lo ba d'abord nini pona ba to banana na ba toje o ba lataka. Batu balataka ba toje belé ba toje ba couleur belé mais quand on fongola biso no ministère à toje ezana nini ezara ndengeni. En tout cas, avant na banda ko lo bela makamba toje, je crois que émission na biso les balobaka na français na connotation moko doctrinale parce que eza kolobela sur ba fausse doctrine. Doctrine liée au lobana oni eza ensemble ya ba règle o etambusaka une société etambusaka pe bato. Mais na Bible quand on parle de la doctrine selon Matthieu 7 je ne me trompe pas eza ensemble ya enseignement à Christ de babenga ngo doctrine. OK. En dehors ko benga ensemble ya enseignement à Christ comme doctrine tous appels na Bible parler par doctrine neti baptême c'est un problème doctrinal kobongo la motema c'est un problème doctrinal imposition de main nde bataka bat maboko c'est un problème doctrinal résurrection de mort il y a Christ c'est un problème doctrinal puis jugement éternel nde bat batea kozotea e batamba sina temps de la fin mabe eza moko na point moko essentiel na kati ya doctrine on eza ba pilon ba jalon fort ya doctrine. Donc, ils ont les hébreux, je crois bien, Hébreux 6, laissant les éléments fondamentaux, attendant ce qui est parfait, Abanikotanga, le semence est vraiment, c'est-à-dire, moto avant, les canabatem, fois bon, la motema, atiki misala mabe, aleki na batem amai, au bande comme si baboya ka batem amai. Parce que n'a bien de komoko, vous allez gagner peu mingi, n'a komi ko respecter pe kotanga ba kombo bateau, aboya ka batem amai. Or, na Bible, so motaboy batem amai, Jésus a le bien ba pharisien, alobi les pharisiens anéantissaient les desseins de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire so motazu baptême ndinzamba fongola ka programme abonzame fongwana kata bombo ya motwana ko boya baptême eza ko refuser pese que quoi comme c'est qui est juste ko boya baptême c'est lingi olbake ozaka na masumu na yo parce que le baptême de Jésus c'est pour le pardon du péché. Donc motwana so nazu baptême était aza non pardonné. Donc il y a besoin de doctrine ya malamu motwana nazu baptême ta ki oteate fa fana na ba
ayekola makambo ya nzambe. So do baptême on peut se foka ya mai. Oui, baptême mai, baptême pe ya mai na piscine te. Na piscine te ba baptême mingi zo pesa na piscine. Je crois que to koloba ngeza ba fausse baptême. Baptême pe ba ko baptiser muto au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit te. Ba ko baptiser pe muto te ndenge nazo mona mikolo au nom de Branham. Ba ko baptiser pe muto ndenge mona. Oui oui, nazana ba image na mona ki bazo baptiser ba au nom de Branham. De ba ko baptiser pe ba ndenge mona te. Baptême lelo kombo ya nzambe ebumba maki. Parce que le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, les lots baptême, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vrai baptême. Nous avons eu baptême, nous avons conseillé, nous avons fait la mission aux doctrinales. Nous avons fait la mission ebele. Nous avons eu baptême à Maïté. Nous avons eu baptême à Maïté. Nous avons eu baptême à ebele. Je crois que tu as expliqué voilà. Alors, tendre vers le but. Vous avez une question à nous. D'abord, si vous avez une fausse doctrine, oui, la fausse doctrine est à makambo yo ezo salama na kati église pour éloigner bato na salut. Moni tolobaka boye na balangage na biso ya mozindo aliloba na nzambe avant Goliath aya. Ezalaka na moto moko abimelaka Goliath mindoki. Ba arme ya Goliath. Taba zoko budana David. Mutu aliboso David amona kazaka porteur d'armes ya Goliath. Porteur d'armes à Goliath ngoloba nini eza bateyo lelo avant que antichrist l'homme du péché aya ko konza mokili o bayena kana no liboso na bayaka ko préparer terrain ya antichrist. Donc plusieurs faux prophètes de ba tordre ka ba sens ya ba écriture ou bien ba changer ka ba ensemble ba principe divin surtout ba cérémonie. Donc, yango permettre à bango exercer la mauvaise doctrine. Donc, ok, alors, si on a un côté là, na habité to banda wapi parce que enseignement za pa na yo, yo ne muto kumba son enseignement. Na habité ngana bando tu no mituna to ngana banana no. Yo bandana no. Je crois que na lingina po Bible soki na zolo baka na monoko na otanga Bible te, na kozana difficulté bat bakoloba ke atangi Bible te. Je crois que tozwa écriture moko Hébreux 7 na verset 11. Et le Bible. Si donc la perfection était possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces qu'est reposée la loi donnée au peuple, qu'il était encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement, aussi il y a changement des lois. En effet, celui qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu dont aucun membre n'a fait service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Car cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car le témoignage lui est rendu, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, il y a une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. La loi n'a rien amené à la perfection, introduit d'une manière espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Je crois que émission et émission photo limitée kotanga ba écriture mingi to pisika ko ezana eza essentiel. Donc likambo to lo bezano likambo ya batoge. Likambo batoge eza moko na ba point central ba fausse doctrine. Ba fausse doctrine belé le côté na kati église zali na makambo batoge. Batoge ba couleur rebelle. Premièrement, Jacques alobi soki moto alinga vivre mobeko. Il faut vivre en mobimba na yango. Soki abuki mobeke moko akomi coupable na mibeko nyonso zomi. Na lingi na loba nini? Premièrement, tozaki na sacerdoce ya liboso. Yango moni tant tout cela qui débat na ndeko Pascal. Na lobaki que nous avons deux dispensations. Nous avons la dispensation de la loi et nous avons la dispensation de la grâce. La dispensation de la loi Nzamba apesaki ordonnance sacerdotale oyo ezalaki lié basala baconfessionne bavêtements sacerdotaux. Vêtements wana basalaka yango na taille kaka ya souverain sacrificateur moko Aaron.
ezalaki composé na 8 vêtements. So na batanga ba détail na kozwa tango ebele. Et composé na 8 vêtements. Ezalaki na couleur ya pembe. Ezalaki na or. Et ezalaki na ba pierre précieuse. 12 pierres précieuses ozakolata na motema, 6 ezalaki na gauche, 6 pe ezalaki na droite. Sikoyo elamba na basalaki yango po et servir souverain sacrificateur parure. Il a que c'est un dignitaire. Mais et le que plus important na bilamba basalaki na ba couleur nyonso yo ezalaki na kati ya bilamba wana na mabanga ezalaki kobomba la divinité de Dieu. Donc parce que Bible lobi bonzambe mona na kana biloko ya sali. Soki tomoni wolo tokomona divinité. Soki tomoni libanga ya ezaki na ba pectoral du jugement tokomona divinité. Soki tomoni couleur bleue parce que ezalaki blanc na bleu tokomona pe divinité. Donc le blanche ezalaki expression à sainteté, le bleu c'était l'explication du ciel et sur la terre. Na elamba wana ezalaki na ba crochette pe ezalaki na ba fruit. Sikoyo elamba wana ne basalaki yango elamba ne ko pasuka te. Basalaka yango bakanga yango po epasuka te. Moto nyonso ako remplacer Aaron. Il faut à se conformer na taille oyo batongaki elamba ya Aaron. Obi na Bible soki bazolo beloko elamba ezalaka mutu. Moni Joseph tango mwasi Potifar alingaki akize Joseph. Akizaka Joseph na elamba na ye. Nde bakizaki Joseph, c'est-à-dire elamba signifiaka mutu. C'est-à-dire Aaron bien kakufaki et bato nyonso bazai ko sala musala comme souverain sacrificateur na tango ya Aaron. Bazai ko lata Aaron na nzoto. Donc bakam nyonso neza ko ba prédire Christ comme étant le véritable sacrificateur, souverain sacrificateur na alliance otokomi moté nyonso alata ka Christ na nzoto. Ya omoni Paul alobi il a fait les uns comme c'est-à-dire yemoko comme étant le vrai prophète, le vrai docteur, le vrai apôtre et le vrai évangéliste. Sikoyo elamba wana lokola babaki ko pasukate. Mukolo mususu Yesu Kaif azaki liboso na Yesu azaki liboso na Kaif. Tango Yesu azolo ba makampa Kaif azu elamba na bakanga kango po epasukata pasoli yango. Tango Kaif pasoli yango ezalaki fin ya sacerdoce ya Moïse. Bien sacerdoce lévitique. Siko ko pasoli elamba na Bible ni ko lobeza si na incapacité. Moni na mane tanga outi na mboka na ye ayaki alukazo akirizo à lèpre ake kuta na roi pasole la masque roi la ça incapable de guérir lèpre. C'est-à-dire sacerdoce lévitique ezaki associé na ba loi na yango ezaki associé na ba loi mana za Lévitique 21. Sacrificateur akobala moi c'est bipibalité. Sacrificateur akobala moi c'est Andumbate, femme déshonorée. Sacrificateur akoki kobala. Moi si avait va sacrificateur mususu. Sacrificateur akokende pa est-ce que bat bakufita za place wana. Akosessuyer. Sauf ceux qui m'ont pris proche parent d'ailleurs. Le sacrificateur akopasola elambate. Sacrificateur akoza la défaut corporalité. Liso tengama azale mususu koto molai koto mokuse sacrificateur akoza la ndengwana te. À cause de la boucanate. Donc sacrificateur qui n'a pas loi rédigé même dans sa manière de se marier. Alors en dehors de sacrificateur il y a souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur azaka na makuki fois la vierge. Akobala ni moi ça fait la mobali ni mobile. Donc akobala été. Mais avant que nakota ko développer ma serment ngai. Yo yebi ke ba pasteur rebelle ndenge toza boto bali basi ba mi sekate. To bali basami sekate yo yebi ba tupe ba misali ba bishop ba archbishop ba bali pe mi sekate ba mso ba bali basi abatu ba passer ba bali basi abatu même na mboko to yebi bango bazaki na mboka mo kingandi lemtu na mali soki na Benin soki wapi lelo aba ba bala basi abatu bazali. Ah bon? Oui bazali. Alors c'est-à-dire ceux qui moto alingi à la tatoge. Premièrement, il faut la tatoge ya pembe à respecter biloko nyoso wana ezalaki na elamba souverain sacrificateur. Moko ezanga te. Il faut la taper bilamba mwambe. Soka moko ezangi, c'est-à-dire
a BBC libeko nyonso. Mais le col la sacrificature les a changé. Moto lelo bibliquement moto kolata toge comme elamba o ezo distinguer na bato mususu te. Omoni namoni ba toge ba couleur rebelle ndenge so mona ngapo. Namoni toge violet. Namoni toge bleu na noir. Le cola déco de la foi à l'attaque. La bleu na noir. Toge a bleu na noir oyo moi je me femme Tamar na mobile prophète ba l'attaque. Dodo Kamba. Toge a bleu na noir, c'est-à-dire namoni ba toge même ya ba rouge. Ba to balati. Mais cependant que par respect na ya mokamba ya mobeko, so motalati toge, il faut na noir respecter toge wana ndenge basalaka yango elamba bonganga nzambe monene. La recommandation, il y a sacerdoce lévitique. Mais déjà, par respect, à respecter le sacerdoce lévitique. Et plus loin, au Komona, Motalati toge, mais moi, je suis chapeau d'église. Moni, la dispensation, je suis Zali. Prophète, je suis nation à l'apôtre Paul. Pierre, Jacques, Jean, je suis circoncis. Je suis bateau. Balé ba vendre ça qui fait aux idoles. Surtout pour les côtés, parce que les idoles n'existaient pas. Acheter tout ce qui se vend au marché au lien avec action de grâce. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Dès que tu makila babungaka, bakomo sopela biloko ya kolia makila. Tozo ngana makambo, tozo lopa. Sikoyo ba toje nyonso na bazolata. Na ekoti na mutu. Déjà bazo buka doctrine. Parce que l'église est fondée dans l'enseignement des apôtres, des prophètes, Jésus comme étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, dans le baboye, si on continue dans l'église, au monde qui a passé à la chapeau, il faut que l'église soit. Si on a moto la toge dans la dispensation, il faut que l'église soit. Oyebi, grâce à l'ingolobake, il y a un changement de dispensation. Donc, quand il faut pas solika que lamba l'attaque, fait un sacerdoce à bilamba, il y a pembe, il y a mouindo, il y a blé, nyonso, et quoi il y a kachamai. Mais Satan malin qui a zalaka, pas Satan zalaka malin. Malin qui a zalaka, a profitaka, nabisika o batwaza na boyi bidene Bible que mon peuple périt par manque de connaissances. Satan profitaka ndenge nini. Ce qui te changer dispensation. On peut exemple. Balobi na sacerdoce ya lévitique bazalaki kopesa kobonza nyama normale taureau veau omemi yango ba égorger. Mais tant que changement sacerdoce s'est changé, Christ a kokisi na croix de Golgotha la loi de tous les sacrifices. Parce que Bible dit n'a voulu ni Hébreux 10 n'a voulu ni sacrifice ni holocauste ni offrande pour les péchés formé encore j'ai délivré qui de toi. Donc dans d'autres termes ba offrande nyonso ya mobeko ba nyama ne kokisa na kati na corps ya Christ. C'est-à-dire lelo tokomo na so mutute azopesa mbeka ya nyama po azo bolimbisi ya masumu moto akomi ma pigeon te lokola moto ma pigeon te moto pe akola te lamba ya nganga nzambe te comme elamba sine ki aza nganga nzambe po abonzela moto parce que fois qu'il a ça la tabernacle aza moto attribué à l'éviter. C'est que Satan tellement yebi que ignorance et profitera na bato belé. Lorsque tu as une dispensation, Satan comme il utiliser la lettre, la loi. Pas la loi dans le vrai sens explication, la loi c'est la lettre. Au début, motomo quand dans la Bible, babengaka iri, n'importe ce que Bible sur iri. Oyo David azoka moi sinaya pesi mukanda kena kokufa. C'est-à-dire iri atambola ki na mukanda, mais atanga ki ba continuer zaki na kati mukanda te. Mais abosa ni ke mukanda na zo mema. Et pas ya Joab na mukanda na ba komi ke ba bomai. Donc la lettre, ce qui m'a contenu la lettre, mais ma kaliwa. Bato baza kufa parce que balingi basa la lettre. C'est-à-dire balingi basa la sacerdoce et les kaka. C'est la lettre et même ma vite. Le quoi Satan a dit que ma vite, il y a un moment que écriture mo na J de lobi boyer, lobi l'ange Gabriel, l'ange Michel azako discuter corps ya Moïse na Satan. C'est-à-dire, Satan a benda na ka lettre na bato na nzambe.
c'est-à-dire erreur ebele oyo ekotaka na fausse doctrine ezalaka lié na lettre mpe ememaka liwa na opesa exemple ebele na ntango akala soki omemi ofrande ya farine ifo omema mungwa ifo mape mungwa est-ce que lelo na dispensation na biso soki moto ya kopesa mbeka ifo amema mungwa non yango moni bato ebele batieli ye mungwa na kati ya mai asokola mpo alongola botutu ye azokanisa ke ekomama na dispensation ya loi mais cette dispensation aujourd'hui mungwa te yango ezosala biso ke mpo nzambe agrée moto fo mungwa le sel peut représenter le Saint-Esprit le sel peut représenter aussi manière na ngai ya koreprocher yo donc il faut na assaisonner maloba na ngai siko kozanga boyebi wana bato bakoma kosokola mungwa maya mungwa kozanga boyebi wana napesa eloko moko ezelaka afrika na bible elobi ke ntango mwana femme de Sunema akufi prophète Elisa matelaki ye asali nez par nez, bouche par bouche omona moto soki alinga abima na mwasi ya moto pasteur ya mabe oyo aza na milimo mabe akosala nini akozwa écriture na kofandisa yango akosala yango mais azobosanaki likambo basalaki ezalaki nde na likaniso eza na pensée prophétique ya baécriture parce que moto avant lisumu moto azalaki na taille normale mais ntango moto asumuki moto aperde taille oyo azalaki na yango akomi mokuse yango moni zaché po amona yesu il faut amata na sycomore alors sycomore c'est le ministère à parole c'est-à-dire comme on a yesu te soki ministère à parole et déficit taille te yango moni rôle ya ministère eza préparer l'église et atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, la pratique ya loi nde sika Satan koti. Et la pratique wana moto appliqué ango liboso na ba premier siècle les églises catholiques. Moto ena ba toge, ya ba rouge, ya ba vert, on peut alati chapeau ya moulai mais na kati culte. Cependant que na 1 Corinthiens 11 verset 1 jusqu'au verset 4 mobali akoki kolata chapeau na kati église te mobali akosambela te tête couvert na église parce que Christ aza chef ya mobali nous omona moto aza à l'aise souverain sacrificateur omoni archibishop moko afandi na kiti ya munene asimbi nini ya munene batu bilamba eza kobangisa bato non omoni bilembo nyonso ezalaki na kati ya bilamba ya Aaron ezalaki na ba signification na yango bilembo nyonso pe eza na bilambo basaki bo ba pasteur bazolata lelo eza na ba signification na yango boyebi tozana ba sorte bele ya ba croix to na croix ezala ko la to na ba croix ya ba franc-maçon to na ba croix ya ba illuminati to na ba croix ya ba rose chrétien ba croix eza ba yango tango na ba croix eza ba sorte bele to manda enseignement au l'accès et puis to tableau ezali expliquer biso biloko par eloko ba croix ezaka ba sorte bele omoni ba croix musu ba tia komona croix mususu neti croix moko papa lataki na ba dernière cérémonie bazu croix ba renverser yango bo ezali nyonso na ba signification occulte parce que la plupart ya bato balataka bilamba wana baza ba occultiste parce que bilembo eza na bilamba na bango ezalaka ba signe ya ba loge bayebi parce que basangagé na loge bango bandimi donc ba signe wana bango moko bayebi bilembo wana omoni soko to na apocalypse je crois 18 ezana bato bateka ba âme ya bato un vendeur d'âme oya na kati église mais basi bateka âme na yo ah bon oui bateka âme na yo aucun directement pas Satan oui yango ni bible lobi boye ba pasteur baza ba gardien ba âme na biso et so ngana na sambele sika avant na zo âme na ngana confiant ngo pa pasteur il faut na se rassurer par la prière na makambo belé que pasteur aza pasteur ya malam parce que lelo to bomba na te misala mabe koti makasi na kati église au monde bazola ta talit balati bilamba moka ba bleu au monde ba tlokola ba kankenza balata yango oyo ba Francis Tatou apôtre Paul Mutombo nani wa Mangembo batyoso balata ta ba bilamba wana eza moko eza ba pratique ya loi parce que ba israélite na ba bilamba na faut ba tia ba frange jablé Ozaki lelo na toko interprétant que ba signe céleste sur la terre c'est un autre peuple qui était sur la terre mais le quoi la dispensation à loi ici liki le quoi bango ba komi ko salela yango et comme le ko ba bengaka idolâtrie obi batu bakanisaka
ndenge bakendaka na église catholique bamoni Jésus oyo akolaka te banda bota mazalaka bébé babike na catholique nde idolâtrie ezalaka non idolâtrie eza basorte ebele le pratique de la loi soki ezo respecter dispensation te ekomaka idolâtrie napesa exemple moko nakofacilite baexplication makambo nazo po bato bacomprendre ngai napesa exemple moko oyebi verset moko na bible elobaka ke ntango sekela bimaka na Égypte banyoka bazali koswa bato Moïse asali serpent d'airain c'est-à-dire moto même si aza na douleur mais soki atali douleur azotala tatali serpent d'airain akobika bien kelingaka koloba ke moto na vie atoza na pasi éviter kotala pasi parce que pasi nekopesa solution te tala yesu na mosala asaki na ekulusu okozwa solution sikoyo baisraélite après avoir kobika na serpent d'airain baisraélite bakamataki serpent d'airain batie na kati ya sac bakende ntina kana bakomi koofrir ya baparfum mais cependant que ezalaki acte moko périodique oyo nzambe asi alongwaki na kati na serpent d'airain yango moni Ézéchias ntango ayaki comme roi à détruire serpent d'airain wana mpe nzambe agréé Ézéchias nangi naloba nini c'est-à-dire bapratique oyo ezalaki ya loi lokola nzambe asi alongwa dispensation ya loi bato nyonso bazosalela mobeko lelo bato babela bamakila bato oyo baorganizaka bapake omoni moto asali pake na kati église na mandalala biloko nyonso na bazosala bamosu peut-être eza ignorance mais soki vérité ye epermetaka moto baeka ezalaki na miso ekoya ye to bato nyonso wana lelo mingi volontairement baza baoccultiste non euti est-ce que ntango soki otangi exode 28 est-ce que osi omona toge ya violé osi omona elamba asokera sacrificateur ya violé osi omona ya rouge osi omona ya noir mais bamosusu eza badogme neti baeglise protestant eza badogme etikala kuna base dogme la eza fondé te na baécriture yango moni apocalypse 17 elobaka que la grande Babylone oyo eza lelo image église catholique aza la mère de tous les prostitués c'est-à-dire baéglise ebele bozomona wana basi bazonga église catholique banda kala parce que bilamba bazolata biso tokola Kinshasa quand même oyi biso ibike basango balata bilamba wana mais lelo bato nyonso bazolata yango c'est-à-dire ngai lokola mondimi nakosambela na église te oyo moto azolata bilamba babengo batoge nakosambela kuna te et puis plus grave aza so na chapeau na motu azo désormais dans le culte c'est-à-dire occultisme efandi makasi na kati na babiloko wana parce que dispensation est changée siko bongo balata yango na occasion nini bon bamosu mpo baofficier baculte nde bacatholique baofficiaka baculte bamosu balata yango na bacérémonie ya minene ele mosu ya l'état parce que tokoexplike eloko nde babengi écuménisme eza ensemble ya bafausse doctrine basangani mpo basala doctrine moko yango mona aza koloba ke ata bazoloba chef permettre ata nkombo na ndenge mabe te bazosenga loboko basangana c'est-à-dire eza bato ya doctrine moko te bosangani kaka neti culte oyo président de la république asalaki na stade Kamanyola asangisi baconfession religieuse nyonso oyo basambela mpona wana baeloko obenga écuménisme yango wana musulman ya alobi kimbangiste ya alobi oyo alobi c'est-à-dire c'est pendant que bato nyonso n'ont pas le même Dieu biso na bajuriste na nzambe moko te oui moi mon Dieu c'est Jésus-Christ biso na bakimbangiste oza banzambe moko te biso na bamusulman on n'a pas le même Dieu bamusulman nzambe nango eza Allah non nzambe aza moko dans le vrai sens mais baenseignement oyo bango bateyaka eza mpe banzambe donc banzambe baza ebele banzambe mpungu baza te ya vrai aza dans la compréhension des écritures moto azo comprendre makambo ekomami omoni papi gen fo sambelaka mingi soki olingi otanga bible ata ndenge ofandi yebisa nzambe efongolanga esprit na comprendre baécriture mpe misera royaume parce que Jésus akotanga na baapôtre bakocomprendre baécriture la Bible de Jésus leur ouvert l'esprit pour comprendre les écritures misera du royaume écriture ezalaka na voile faut balongolo voile pour comprendre makambo eza na kati ya baécriture omoni batoge wana c'est toute une doctrine aujourd'hui une fausse doctrine oyo lelo ezwi place na kati ya baéglise ebele pourquoi batambolaka na bangonga te ne basupere secrétaire baza kotambola pourquoi batambolaka na bafruit te pourquoi basali tabernacle na bango te omoni yango Paul alobi ke à cause ya impuissance ekoki komi bato na perfection te nzambe asi ameta fin na sacerdoce wana
c'est-à-dire mutu nyonso azolata lelo elamba ba souverain sacrificateur omona mutu musu achepe moi col moko muka po ba respecter col pastoral batu nyonso na bazana libunga batu balata ba col pastoral bango nyonso bazana libunga bazana libunga lelo elamba ezoloba so eloko te Paul aketabi mutu soka azolata elamba fala elamba correct avec pudeur modestie ezala mobile ezala mwasi bato nyonso balataka ndenge wana bazana libungi c'est vrai. Mais est-ce que ba yebite ba yebite? Non, ba musu ba. Est-ce que ba tanga pe Bible kaka oyo za na ngoto to ba tanga Bible te musu? Non, ba musu ba yebi. Ba musu pe ba yebite. Donc ba si ba kota na bona banzela. Ba ba yebi, ba si ba kota na banzela bo occultisme po ba camoufler occultisme. Tanga ka ba symbole, tala ka ba symbole za na ba biloko ne belé. Na ba symbole belé occulte. Na ba symbole belé occulte. Oyebi même ba tatouage ba tchaka na nzoto ba yeba raté. Tatouage bakocho tatouage occulte ozo oyebite oboni tozali na ndeko moko tosala ke délivrance achaka tatouage ebiti na tatouage te mais onzo zaki tatouage ba maison alors mutu moko ba maison azali koleka na voiture na ye mais à sentir si na tatouage na télé abengi mutu wana yebi ka simple tatouage mais zaki tatouage occulte ça dit bato belé baza initié dans l'ignorance donc on a une grande église tondi batu sakana te foule ya batu bat bazo kanisa ke batu sape kokera nazana ba foule non ba foule nzambe foule intimidaka ete ba chrétien na benga ba chrétien mauvaise qualité ba chrétien bazanga ba vertu beaucoup ta chrétien bonne qualité lelo c'est difficile oui tala na ko expliquer makabelo moni ozomona na ba clip ba musicien belé bozomona toujours ba na mibali bakanga soki bana mibali bakanga soki eza ba fausse doctrine soki nanu Paul aza ko exhorter bana basi bakanga soki te be bakanga soki moko modéré na ba version mususu et bon siko mobali apli faut mobali ke no kanga soki on appelle ba clip bazo tonda lokola baza bango nyos na ba musicien na ba mo ba pasteur ba fausse culte ba na normal on ba frère tina ba tenga na mona na Ghana muteya kanga suki mais biso na doctrine na biso mota ko biso il faut quand même qu'on respecte l'apôtre Paul parce que lui makambo na zo sabino même si oza inspiré oui ba ke makambo na komeli bino za commandement du Seigneur makambo ba pote za commandement pour se le mettre pratiquer yango je crois que makambo ko na ko loba un peu sur bateau jangwana Tokozonga, je crois que Tokani parenthèse de tout bon les a ouvert. Na bateau bateau na question, je crois que Tokozonga lango. Ah to kenega ka to fond ba parenthèse parce que to bandi déjà enseignement, il y a ba to bandi on fausse doctrine voilà. Alors, na tout na deuxième question, on a nango. C'est quoi yo pour la consécration, il y a ba pasteur, ça dit pasteur moko, ba consacré pasteur na yé na mwasi na yé. Bon mi bali ba comme ba pasteur pona est-ce que yango pesa na kati peka ka evandi peka na kati ya fausse doctrine oui ba fausse doctrine penda misisa nango yango na omoni na ebandeli pourquoi na bandaki na elamba aro oyebike na bible bilamba mibale ezalaka basi pe ezalaka mais elamba ya souverain sacrificateur batongango kaka pièce moko ya bana mibale pièce elamba souverain sacrificateur ya bana basi ezalaka te. Mais on remarque les lots na ba fausse doctrine mobali na mwasi ba comme ba pasteur couple pastoral or ici quand nyonso ba couple pastoral les allez ba fausse doctrine intérêt ya bato basala ka couple pastoral les alaka dine église elongwe na fondement église église est comme lokola une compagnie familiale église ebeleza ba église te za ba ONG familiale. Ils ont la combat, ils ont fondation familiale. C'est-à-dire, bah consacrer moutou, moi c'est na mobali, de père que ceux qui mobali a koufi, moi ça qu'on remplacer. Moi tout tangia wana na Hébreu 7, Bible lobi que Seigneur les lois na katia sacrificature, eza tribu oyo Moïse atikala kolobelango na mobe côté. Eza tribu Moïse atikala kolobelango na mobe côté. Soki ndengo wana souverain sacrificateur. Donc, changement à sacerdoce, et côté ici, tu as ba tribu, ba yebanité, ba famille, to yebanité. De mon yesu, mon koloba yebisi que maman na yo, na ba dekono bazo lukayo.
alakisi badisipa mama na ngai na bandeko na nga eza bino bato bozoka liloba na nzambe bozotiango na misala. C'est-à-dire lelo babiloko wana ekoti na kati ya église et puis bato tellement baza aveuglé batondi mpe na kati ya église bazomona bien que pasteur azalaki dans pasteur ye moko et humilité moi c'est pas comme pasteur comme couple pastoral mais sur le fondement de la Bible existe raté et souvent et ça pour un motif financier bien sûr un motif l'héritage ce que l'église est amouquée l'église a pas pasteur rebelle nyo so bazo sala ba pasteur associé ba pasteur bazo sala pasteur soi-disant bango sont ensemble mais tant que l'église a ka ba finance comme ko bima l'église mani ko kola on a intérêt au mona ke maman pasteur Fako tolanda quand même histoire à combat spirituel bien qu'il y en a bien une fausse doctrine maman langa zoka vision yemoko mais après na suite du temps papa langa pas comme apôtre docteur c'est-à-dire et comme le comme familial comme le comme familial tant que le comme familial le ko la intérêt à mbongo muteza na kati moni na église na Apocalypse 2 sur l'église quoi bien Pergame si je ne me trompe pas à Pergame na mission na ko se tromper. Bible lobi que babenga doctrine moko doctrine de Nicolaïtes doctrine de Nicolaïtes. Doctrine de Nicolaïtes eza doctrine moko oyo ba depuis ya kabatumbongo ba depuis batumbongo po pasteur et moi comme riche na kati église. Siko tanga kozwa richesse wana. Pour abattre la richesse wana, il faut atombola mwasi na ye okaya akufi, mwasi akwa sima intérim, soki mwasi akufi bana na ye bakozwa relève. Et comme église ya lignée familiale. Tala. Soko fa na kati église. Déjà moni na église batie kiti ya pasteur liboso. Voilà, na tuna belo kona kiti ya pasteur, ma passer pas dans la kiti. Batie kiti ya mama pasteur liboso. Yeba ke église on est Satan. Bandelo ko bien pardon. Na biso ko moni kiti au mon église. Batie kiti ya pasteur liboso. Batie kiti ya mama pasteur liboso. Église on est Satan. Ma passer pas vendre liboso. Afanda liboso c'est église à Satan. Nzamba za na kati église wana. Église à Satan. Il y a Satan pena Satan parce que Bible c'est cette église d'Asie. Tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Mais ici quand on fande eza demeure ya Satan. Mais église hébraïque ça va demeure ya Satan. Pourquoi na lobi ndenge wana? Pourquoi na lobi ndenge wana? Omoni l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 9, verset 1 jusqu'au verset 4, à la Bible. Est-ce que Nazana droite, il y a combien de serre, le cola Moisi, le cola Pierre, le cola Cephas, le cola Barnabas. C'est-à-dire, Paul a qui marié, mais Pierre a qui marié. Paul a qui marié, Barnabas a qui marié. Mais Azobenga Moisi a Cephas, na Moisi a Barnabas, ma sœur. Moi, c'est un pasteur, azana stati moko terme qui na kati église. Moi, c'est un pasteur, aza serre oyo azo bunda pona salut. Mobali na ye moko pasteur, azana makokita kozwa moi c'est un pasteur atiena mkonga kote na lola. Yango moni Bible bi la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère, so ka persévérer dans la foi. Moi c'est pas persévérer dans la foi, c'est facile, c'est difficile. Sikoyo kozwa mwasi ko tia ye liboso ko élever en dignité wana ezaba ONG ya bato yango to benga yango doctrine Nicolas la soko moni kaka na kati église omoni mwasi afanda liboso pasteur ava liboso donc les doctrine Nicolaïte yeba ke papa wana komo na ye papa Nicolas mama wana afandi liboso komo mama Nicole baza bato ba epona ko dépouiller bato mbongo tala na peso ba exemple tolanda awa intervient en France 24. Sœur moko azaki na mwana azobela. Ba memi na église aseka. Mbongo muke bazo singa po bazo ngse makila. Ba komi kuna moko na sambeli pona. Atiki muto na kei. Po apesa ye mbongo ba traiter muto na ba pesa ete. Mwana na kufa. Tozo ngana makambo za na Bible. Ba memi mwana moko azaki ko bela ba mele pa Jésus. Jésus a sambeli pona si après ko sambela. Yesu epsi bo pesa e biloko. Oui, ko sambela za malamu, za mabete.
Mais ceux qui sentent à monter c'est un soutien financier. Mais pourquoi pas l'église ait apporté soutien financier? Facilement, dans Kolobake, Mukuna, c'est un Nicolaïte, c'est un papa Nicolas. Parce que, à perdre le même caractère pastoral, on va la compassion. Kosunga moto azana pasi. Omoni Bible tozanga na yo papigen. Pasteur akokoma millionnaire te. Aussi longtemps que l'église na eza na ba pauvre na kati église. Église vraie vision nango soko tangi acte 2, acte 4. Bible lobi ba bazako teka mapango. Ba teki mapango biloko na bango, ba obligé de valeur. Ba eko tiambo ngona sa makola ba apôtre. Bazaki 12 apôtres. Ceux qui ba apôtre bazaki na besoin koma na mbongo. Tango ba teka mapango. Mbele mbongo wana tango ezokota na kati église, ba nga ba diviser ngo par 12. Ba apôtre bazako sala ndenge na te. Ba apôtre bazaki ko diviser mbongo na mbongo wana ezokota na église. Na bateau yo bazalaki na baboula na kati église. Mon Bible lobi na église primitive il n'y avait pas des indigents. Comment, avec quelle doctrine? Ce que ça fausse doctrine té. Parce que la kokoma na mbongo ebele mituke ebele, même son collaborateur le plus proche dans la voiture té. Parce que là ça na mapango ebele, ça na ba ferme. Mais son collaborateur le plus proche a foutu la kandako. Tala. Ba papa Nicolas na ba maman Nicole baza ebele ba cause ba fausse doctrine parce que course ya kaka na mbongo. Course za kaka na kati mbongo. Mais tant que ba ki pasteur maman bacha qui sama pasteur za liboso wana. Mais pasteur pas ça n'est-ce que ça ko honorer moi sine. C'est que l'église eza bongo donc nous le bien yo no on cité que ça l'église à Satan. Les églises eza dirigées par Satan et moko. Mais quand on a l'église est belé ba pasteur ba za liboso. Non, ça basa ba to Satan. Ou bien encore les ONG familiales oyo na simana ngo bazo tia déjà omoni soki moto alinga tia moto na pouvoir abandaka déjà ko pistonner ko pesa ye ba quelques lignes droites au lobby moto ana koma na pouvoir. Moi si a pasteur aza serre simple. Moi si nanga ba benga na église serge basi ba pasteur on a ebinet prophète bilolo to benga moi si na serre. Moi si kuto ba papa ba tia biso ba pasteur Bruno ba docteur Mustafa to benga basi na bango ba serre mama kutute parce que nga en état ministre ma photo ba tianga pesanga ki mukolo pesanga prééminence baza ba sœur na kati église tala soki moto akomotia moi si na liboso nde sika bu satana ebandaka oyebi ba scandale ba mama pasteur basalaka o batafadaka liboso na lingina tanga kombo ya sera ngote mais azaki une sœur connue azaka na musique mondaine mais abalaki homme de Dieu comme benga ke pelelo évangéliste son ami un ami apôtre Ndeka je crois bien apôtre Ndeka moi si na ye nakati église na dégroupe ba protocole ezaki na ba protocole oyo basalaka protocole na église pe moi si na yazaki na ba protocole asalaki ye moko mama pasteur évangéliste tambola pe na ba protocole na ye ya ka na église na avante aka na église ba tonso ba fandi soko azo kota na ba protocole ne ba na ba bible donc c'est-à-dire tant azo kota wana église mo dysfonctionnement mo manakati église parce que kolata na talwa mulai aza ko tambola za ko la ko ba just fo botala na ti ya ki ne ko fanda mais c'est pendant que l'église va bien la piété, le respect du culte, le respect de ce qui est sacré. Donc, batunyo sozomona, comment on nombre batute? Soko monika mama pasteur afin na kiti liboso. Avant dans liboso. Bima na kati église. Avec bon honneur. Kozo saka na âme na yo pamba. Oyebi Bible lo. Olexa Bible lo biboyi. Respecter tout le monde. Ndenge nazo respecter papigen. Ce que na moni moi si na yo na ko respecter parce que la Bible m'appelle à les respecter. Ndenge pe na ko mona mutamoni moi si nanga a ko respecter parce que Bible il bengi ko respecter.
mais différence ba ko pesa respect à moi na ngane na yanga ekozala ndenge moko te parce que respect bazo pesa nga ba benga la différence ne ba pesa ka baté respect o eza au delà ba pesa ka ba parents ne ba pesa ngo vrai pasteur c'est que dans la fausse doctrine eza ba église oyo ba fandisi ba famille oyebi bon nayebi ke leki na ngai Micheline anzambe alimisanga parce que zo pekisa ngai na loba kombo ya bostra na ba me comme je ne peux pas m'échapper parce que ça ba réalité zo vivre na poto alimisanga pe na supporter nga pour la vérité plus fort que nga moko eza lokola mwasi ya ba mi konenga fanda ka liboso wana est-ce que mwasi wana ko fanda liboso il pas fanda liboso mais oui so ka fanda na ebite mais ba information na zano afanda ka liboso mwasi ya nani ya mutabino Marcelo Compassion d'ailleurs alobi ke nga nazalaki atala ko ya mwasi na ngai obi faut ko pesa mambolo ba na église na église tango toyaka na église toyaka koyoka kombo ya mutu moko Jésus to na besoin ko yeba mutu azaka na voiture te to na besoin ko yeba mwasi to na besoin ba kumi mutu moko to kumisaka na église ya Yesu amen oko kumisa mwasi na waneza ba Marcelo baza ba papa Nicolas tala lelo bazo discuter makamba mbongo na famille ya mwasi. Question qu'on a tout nayo toujours dans cadre de la fausse doctrine yo maintenant c'est quoi ba église oyo papa Koli moi na ko remplacer papa ça dit papa abongisi mwana pour remplacer na conduite à église c'est-à-dire moi na ce qu'on contrôle ya église moi appelle tam soyeba qui tam sous pe mon manzambete mais papa moi non yaka papa bon atakuta za musa na nzambe mais moi na zo contrôle l'église pendant que batumsu bazaki wana parce que l'église o ça toba question na zaboya pour na ki mula ité na beta laisse na comprendre mais loba définir bien c'est-à-dire ba église oyo bana ba remplacer ba papa na conduite à église premièrement nga na lobité que moi na pasteur akoko ma pasteur te na lobité ngona te mais le on a expliqué bomoni tango to banda tango église bandaka nazwa kaka exemple moko facile le défunt pauvre Mbia Moulaya au moins na Moïse Mbia tango église bete le bandi ezana ba papa lokola ba musteki baza ba papa ba accompagnaki apôtre tout au long ya ministère naï ba papa wana par rapport à foi, par rapport à koyana liboso na évangile. Baza ba papa ya foi ya mutoko la Moïse Mbia. Et avec quel bateau magique? Ce qui nzamba za na kati église wana avec quel fondement des écritures? Oh lelo Moïse Mbia akoko koma pasteur ya kokamba tout un grand communauté o ezana bateau baza na suki pembebele. Nde sika omoni Bible ba na verset moko lo biboye. Soki moto vi na ye mobimba azako sala nzambe mais avant kufa alongo na nzela nzambe makamuni so salaki wana liboso ke pamba so moto salaki vi na ye mobimba mabe mais avant kufa bongo le motema mabe so salaki il a pardonné benane c'est la fin yango be ne juger rien d'avance faut que je na suka oyebi lelo tala lelo Moïse Mbia oyebi betel na bomoni wana ezaki miroir ya vraie doctrine ya saine doctrine. Il y a vraie doctrine. La saine doctrine. Mais Moïse Mbia, il a détruit tout. Bon, mon nombre à tout. On a candidat de l'enfer. Parce que bilembo même il y a chair, bilembo il y a obazoti awana, ba triangle maçonnique. Et ça visible. C'est-à-dire, au moni papa au monde ba église ezalaka na personne autre exemple église ezana batu mingi te za très pauvre papi Ken est-ce que papa wana kotika la mwana na église ou est très pauvre autikate parce que akoboya mwana na ye à vivre la pauvreté mais ce qui église on est comme na bozwe belé ce qui bomoni kaka pasteur atindi mwana ke no sala théologie bo banda okeba bolonga na église wana. Parce que l'objectif est de la théologie pour remplacer
basa la doctrine à Nicolas, papa Nicolas, na maman Nicole. Moi, on a passé à cause de la missale belé dans l'église. Comme tout frère, à cause de la chantre, à cause de la prédicateur. Mais kokamba papa Mikolo Kolandege, Moïse Mbia kamba papa Mousiteke. Mais wana est grave. Ils sont loin de la doctrine. Voilà. Tant Nabiso et Koki, Toki Poto Silisa, réalisateur Alexis Psolobi, tant Nabiso et Koki. Mais Poto Silisa, Naling Tozo Nomo Mouké, Awande dans l'obia, to Kanga parenthèse, parenthèse, nous pour l'élé, to Rosongelango, tout une paire batunios tout. Sobo tia commentaire beaucoup botuna mituna botuna pena mituna bilopona émission oyo ko hésiter tuna mutuna nyoso lingo tuna. Je crois que Torozonga awa docteur Rosatan ya ko répondre bino. Alors pour aussi ça si ça besoin makambo oyo ya makila ma Yesu oyo waneza longo mutuna nga suka ya ko makiyango awa ça dit tout ça no makila oyo to suka wana je crois que to tika na 5-6 minutes ba biso tout ça no makila. Makila, je crois qu'il expliquait qu'il y a un lieu à l'arche, il y a un des preuves qu'il y a un bidon à 5 litres à makila. Et makila, ma Yesu. Au bat babel lak. Le bas moutaz à la ignorant. Écriture moko na Matthieu 27, je ne me trompe pas. Tango Pilate, tango bakanga Yesu. Pilate a moni que Yesu est innocent. Mais bat baso continue à condamner Yesu. Pilate a dit si c'est le cas, à sokoli maboko. Donc on vit babenga mutu posi Pilate motoyo sokola maboko matiki makambo. Pilate lobi na sokoli maboko. Soko bana Israël bagangi. Balobi que son sang retombe sur nous et retombe sur nos enfants. Donc Pilate a sokoli maboko. Babe makila na ye ekuela biso na bana biso. Or makila o bango babenga ki ekuela bango na bana bango eza jugement. Au moni nation avec Israël, ti les lois se retrouver té. Parce que basenga ki makila Yesu ekwe ya likolo na bango. Donc batu mingi babela makila ma Yesu. Baza batu ba participer ki na complicité à liwa ya Yesu. Yango babela la makile so pana bango. O makila na so pana bango, eza jugement. Yango moni Israël makamyo so azo sala lelo. Ezo simbate. Parce que makila ya Yesu comme jugement et sopena la ki bango. Omoni makila omoni na Bible pona silisa na Bible mukolo ya Sainte-Seine Yesu salaki ba mouvement mibale azuli pa bouki albi c'est mon corps apesi Pierre azu vin ameli comme l'image ya makila na mais a komi pona Jida Yesu abuka azwaki lipa abuki po apesa Jida te azu lipa a tremper yango na vin, c'est-à-dire Pierre amelaki coupe ya vin aliaki lipa basangisa na makila te mais Juda aliaki lipa trempé na kati ya makila. Bible tango Juda lié molimo mabe koti kati na ye batu nyonso babela makila bazolia pain trempé milimo mabe zo kota liko na bomoi na bango wana ezanga tisa makomi makila et ça fait ça mon pote aussi ça biso. Il y a pas trempé. Ah, on continue à sonner le verset l'héros. Pote aussi ça. Verset l'héros Jean 19. Ah, tu pèse encore. Oui, on a le bité. Donc c'est-à-dire Yesu azwa ki les 12 afani si bango azuli lipa parce que lipa moko za représenter corps ya Christ. Coupe moko za représenter nzoto ya Yesu pe. Siko Yesu abuki lipa parce que fala buka lipa na 12 parties. Apesa mutu moko na moko azu Pierre apesi azu Jacques apesi soka apesi coupe avec omeli apesi coupe avec omeli mais comme na Jida on l'a apesi coupe avec amela azu lipa a tremper lipa na kati ya 20 apesi Jida. Bible lobi à ce moment les mauvais esprits écoutent les Jida ne tinda ki Jida ki ne côté ka Yesu, c'est-à-dire bato belé o babela makila bazande côté ka Yesu. Pona silisa likambo elamba muke elamba lelo ya basi ezalaka te. Moi si nyonso je crois que to bana mission ils sa doctrine basi nyonso bazana bakomba ba pasteur bazana kindoki koleka bandoki ba pomboka na butu ba pasteur nyonso yebi bazana kindoki koleka
bandokio bapomboka na butu. C'est-à-dire ndokio apomboka na butu. Aza moins dangereux que maman on a teaka. Parce que ndokio butu abomaka nzoto. Mais ndokio ya te maman pasteur a teaka, maman docteur a teaka. Kindoki na ye wana eleki kindoki ya bandoki parce que ya zoboma molema ya moto na milakisa mabena ba mauvaise pratique de la parole. Mais ça me pose aussi ça. En tout cas na mo meseno Bible bien na ba Paul azo pesa mbote donc na pesi nano na pesi mbote na mon ami propre de tous les jours apôtre Vianga Kapela na Canada na pesi en tout cas mbote na pesi mbote na Alex Malela Mosanto na pesi Mosanto Georges Kitenge finish mbote na pesi Dylan Faye donc moi na l'abri na pesi mbote oui nani nani abe papi so nzubenga na ba papi na pesi mbote na Hervé Bochebe na mwasi na ye Maria Jardinia na pesi mbote na merveille bien que na moni akomi moi wana bana nga motema na église bien que moi espère rebelle comme côté mais na pesi mbote merveille lumbu na pesi mbote na pesi Stéphine mbote na pesi Gilles Kenemo na Igete Kenemo mbote na pesi na bossa na gatele ki na ngai Chanel Kwabi na pesi mbote pe na pesi équipe mobimba ya tolobela vie na mosala monene ozosala tala mosala oyo nazoyebisa yo ekofuta amen ekofuta makasi kotala ba faible commencement te ekofuta makasi plateau to fandi bo ekozala kabo ekochangeaka ekoma plateau moko international ko bosa na te fo benga pe batoba osala mosala malam benga pe batoba zosala ba convention batoba zosala ba campagne ba bisika ba spot publicitaire wana na chaîne na weza écouter micro na makamanzam je crois que porter ba moins plus voilà et ça très important c'est-à-dire vous êtes Tobengi Bino, vous êtes invité, ko hésiter te benga biso partout zali. Oza osala mo loko mo benga biso, to koleki sango pe awa po batu ba mona et puis batu pe ceux qui ont invité batu. Je crois que ça canal mo ça vraiment facile et puis na force mususu peut-être ko bengelo batu oyo yo za besoin. En tout cas docteur merci. Je crois que né obiawa totiki ba point d'interrogation bele batu na mituna. Voilà, totiki ba zone d'ombre wana poto kozonga pona toya kosisa yango. Zamba pambola yo. Merci. Alors on a invité Bilonion Stubo dans l'émission vraiment posé. Je crois qu'il y a très bientôt tu encore docteur pour tout continuer. Awa yebake makambo bandi. Bido makila pe etikali wana. Etikali wana na bombi. Passer remeso ga yo zala bien. Voilà, na bombi. Toujours ouvert na débat. Toujours. Somme dans un pasteur, il faut pas réfuter les contradicteurs. Voilà. Qui pasteur ezaka ofani ka olati ba veste te. Il faut fanda rapé ndenge Elias ala ki na ba prophète de Baal na mo Carmel. Yo na mbeka. Ya toronga pe toro al to bandiko tala nani ko répondre par le feu. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Restez connectés. Allez, bye bye. Merci. awa babeti bazokitisa baplan etabajio toujours tolobela vie tolobela toujours vie ti yango tu as pleuré saki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelina toyotika biloko ozomona tototikela bana biso ya orphelin toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas
Oh bah soso le kita, soso à carte le kita. Les gars, de la vie toujours en forme. Tout moins 2 minutes. Tout aussi bien micro. Quand vous venez maman mais maman mbote. Mbote papa na ngai. Ngai na ngai na équipe pour la salle à moi action ndenge zalaka. Alors, les gars ndenge ni. Vous travaillez ndenge ni normalement. Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo ezali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboni te moto motema nde motutisama ndenge wana siko bozwa bango bonsoir bana on est dans la balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso tozala kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolo bato ezaka bato bona soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi okoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka keloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge motikolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozongipena façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman comme boni le voilà. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memaki moi don awa.
Finna la bino. Et puis tout le monde a bino, tout le bino peut moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté au bout non on a fait dans l'association et puis dans une chaîne YouTube où bengi tout le la vie de Hollande biso pe Hollande biso partout batamité à malam pe bazali peut-être que linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour mon abino pe ko yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma nisika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazoka bango na barabara te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobite ozwa na balibanda abana musisika bakuta oyebite ekosiba problème. Nde bana bauta kama boka leta. 24 commune. Ayaka na bango. Bamusi wa policier balakota bango na butu. Bamusi wa para balemi abana bafikutika boka leta. Nyonso kwa bazali awa nyamo ko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 amshara ya kobogo la kabana kobogo la kabana likantia ngozo kengo bon nja uta ka panzambe oto senga ka nzambe kwa pesa o ngai na mana nazaki pa Maria kwasi ya sola na ngai kapiteni na robaka na bisoki ngana mobana nganzamba kabuli biso jamais na bara mangu na sala nzambe tangu pete ko to kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa gaso na kasala na kosenga nga pa nzambe ko ya lo sambo nanga na mondika mkomo ko pe bana baye sengi wana zago kapteni na rembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te ika pana botu natari sikona loba nzambe tubatia kabisa nzambe akoena loleni ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele baye para to eza mission moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya musi wa parana bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandaki wana bana tolo bayese oyo bayete nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati oyo te mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebiso ngabe nakamaka bango na président na bonde
nasengaki na priere mpe nakababamuka na kati ya priere ata mwana yo bote lelo bakobetela ntoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzali mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndeki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitema kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitations merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko alosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa loba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sinape nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote asi awa babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseigne nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci mama moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso batamite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki kozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza taka koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe babanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandrete na bino bandeko bino baza na badifficulté soki nde bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre ezali awa bana oloyi bakokoma mpe
na mboko de l'État. Ce qu'on va prendre malade, ce qu'on va tailler malade. Donc on va faire tout. Donc ce qu'on va tailler malade, donc on va prendre le les soucis na gaza ka lelo pe ba ko ba pe batu ba zara pe na banda ko na bango lokola ngai pe mama na bango ngai na tanga mama ke na bala na sa mariage lokola nzambe akabula tuli singa na bina nzambe na sa miso nzambe pe ndimi na wasala na kulinga pe bana oyo lelo ba ko pe ba voyou te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakoma kosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na sosio nalelaka mini mpa na nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po lelo akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango nabandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà, elle est ramenée. Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okozuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo
Yami balezali discipline. Il faut respecter bato oyo bazana bino awa. Bato baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grandes ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaga. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo meto ya Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia wa? Ah, baza gentil ba bino bien. Oui. Vous avez très bien wa? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe wa? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe enjwa koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas, merci na bino ngana kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas beaucoup. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.